Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizot Kotozane, Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle sait que c'est Nakasavubu. Saba Sosa, Nakasavubu, Maringa Wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Peto Zouaka. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, fidèles de la Foi TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Autre Scène. Autre Scène, une émission culturelle basée sur le théâtre et cinéma congolais. Ici, nous parlons de l'art dramatique, nous faisons la promotion de notre culture à travers le théâtre. Je reçois pour vous un grand artiste, vraiment une étoile montante du théâtre congolais. Lui, c'est Lianza Losako. Sadia Wale était bon à l'homme. Losako beaucoup là. Obelo Mangampaka. Le sac comme l'accent. Mbota va grand, mbota beaucoup la carte. Sur office beaucoup la mukolo, soit sage mon mbote mukolo à répondre par l'ICC. OK. Le nabishi bobelo manga vedi mabena motabandi. Ah d'accord. Mabena motabandi. Bobanda pe mabeza itoko te. Nous on a lingala mbote beaucoup la. Qui mezali, mbote zali, qui mezali. Donc calmezana. Autre chose, les autres années c'est moto sur la nayo et pour nous mon parcours il y a un banda wapi les autres découvrir pour mini va découvrir qu'on a groupe les réveils. Oui. Ouais, il y a un banda déjà tête calé na bandi tête 98 na existe en arrêté na Saint-Gabriel na église catholique. Oui, na bandi tête wana parce que la première scène à Mata en 98. OK. Donc na banda tête wana na existe en arrêté et puis na eko ça la tête moi banel rabasi manda ko sang de fort au limane simbate et puis na continue antique na tanga na antique mais tete veka elo na ista tina wana zangana na élève nan na zangana no diplôme té et après temps on a rejoint na ba 2000 na ro diplôme nanga et puis na ro décider que non na ça na ngai électronique na ro faire électronique mais na ça électronique mais qui pas na place na groupe mo de répéter un groupe mo na elo na masanga beritier moi notre répéter na biso et après on a décidé na groupe évangéliste na kende simbate na kenda groupe bilé les gars na simba les gars groupe bilé et puis on a décidé que non na chapma esprit na kambango na osala ina na esprit comme art dramatique ba prof Shaumba ba prof Makala bazaki wana bazakata yo ko longue art dramatique esprit comme ouais ina na sala 12 mois wana. Et après, il y a le réveil. Il y a le réveil. Le réveil, ça va 10 ans. Le réveil. Et puis bon, 2019. Donc fin 2018, on a décidé qu'il a quitté le groupe de réveil dans ce chemin. Raison, c'est qu'il faut que tu apprennes que Marie-Hélène Water, si va faire un succès, à Bengani, Bango. Je pose une clique qui va Bengani dans le groupe de réveil. Qui se connaît à la raté? Si elle a raté. Na bara tout peut arriver au likamo zaki na groupe au likamo zaki bino bara kolona ngezali kiza temps c'est-à-dire temps kokaki c'est ça le meilleur des choses peut arriver tu écoutes maintenant ko monango manyo so ya ki wana to ikmbe ya ki wana ika pona lianza longo temps on a été fait na longo mais raison zaki ni temps kak non ngabi yo tu linga bi raison ngini na pona ngana na sali ya tire na ngavi tant fait na longa moi deki tana longo après les groupes na yo voilà combat groupe cinématographique Lianza groupe Lianza ouais Lianza au sein des groupes na yo depuis banda yo ti l'évolution des endings mais ça va pas mal hein pas mal on a qui nous doit éviter que groupe bah yebi déjà on est déjà na yebi déjà parce que na
Ainsi, on a la sortie officielle à groupe et événement on a ça dans la ligne. La ligne déjà. À part ça, on a un espace dans l'extérieur. On a un TV groupe déjà groupé donc déjà. Mais plus c'est il y a un groupe Mingi internet, Libanda, les c'est un travail trop avant les Ganakin. C'est basé sur internet, mais puis internet il y a pris comme ça la chaîne voilà voilà. Suivant cet extrait de Lianza, tout le monde est sur scène d'Engezalaka à jouer et ça moi bien. Suivant, on se retrouve dans tout juste après. Action. Action. Hein? Ça c'est Action. Hein? Ça c'est ma belle Matsombo. C'est naturel. Nani bosula sima? Ya solo na fosa. Kama kana kula. Tena kanga mate. Bongo ni sana mama bacha ko bembe. Ezande na ngai. Bakota yawo. Ezande na ngai sa ezana. Na Cesaria. Est-ce que là na kapena mata? Mama alobaka na nga. Fale na bimisa makolo na bimisa ka sikoyo. Obimila na ndenge mutu tanga so bendo boyo omeli mayali. Maye fandi yo na bapumo. Ulala kana poso na betu. Na? Na betu na nini? Nakuna mpanzi. C'est musu ne tenga ba. Bongo matanga kachola la ndenge. C'est place olala na matanga kachola liburu esa la fama. Na sisi mantu tukali kolo. Hello disco. Azaki Charlie ayawate. Charlie ayawate. Zo balono bilamba lata. Kende na malembe. Kende na malembe. Omo ndengo oyebo. Pardon Rabi, appelle on revêt que quand on va Charlie. Rabi ça. Awa siko déplace ko na ngai ko menacer ye. Awa ndeka ko détila ye. Ai fa ba disco yo mbandi mbala sa. Pour ça ya ba zemi akeli pa na ye ya boyi aye na mfana. Action. Ah papa. Omoni ndengo ye awa. Soki Charlie akosaka yo ngande mobali ya Charlie. Nazali noko na yete. Sikulo bonyo. Ngapi mukona landa yo Charlie ayebisama ke yo pe noko na ye. Te. Naka vrai mobali na ye na salaka na ye nyonso. Na bimaka na ye te. Seke mbanda yaka. Noko. Mbanda nini? Na pasulo kunki. Na pasulo kunki. C'est tout solo na ndeka malembe te noko. Na ndeka mabete noko. Ego te tuka. Ma luka na. Na pasulo na no pumo. Noko. Tala. Noko. Noko na tio. Noko. Noko. Ah! Noko. Oya. Oya. Noko. Noko. Mame. Tu. Noko. Tu. Ah! mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyonso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau-né kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bijou. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fisto Basende. Alors j'ai besoin que tu Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Allô
Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle na Kasavubu. Saba sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. Komaka peto zwaka. Pour plus de contacts. Voilà, merci beaucoup. C'était là donc Papa Lianza Kata Kata Bao Bao Bao. Lianza Kata Kata Bao 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 est circulé sur les réseaux sociaux. Vous mettez les succès. Il y a vos saganate, banamike Mikolo. En fait, dis-moi au niveau de la nuit. Na lobe ya pasinga naza mutaliboso na linga Satan. Linga Satan te. Et bah tu me suis quoi zani? Et na bingai. Ani nagete. Alors namona ba pasinga ba kata ye mutu tumba ba kele mutu ba raisonna ki Satan pa mutu jebi. Satan pa za mutu aki de biki spa anja aki mutu. So bana nzamba sa Satan na tilelo. Est-ce que vous dites que Satan pas dans sa samba? Satan. Aki mutu. Aki pena suki, et na sa samba aki pena mponje. De mponje. Papa la zone. Aki pena. Ngasuko na bagamingi kata Satan na samba vedi na tala suku. Satan bana nzamba sa leti le fait que Satan azal masamba seke azal na mukulunga atiga bon. C'est que Satan azal masamba kulunga atiga bon. Ndo mona ki na décider bi bon kata Satan na masamba. Voilà. Et moi de l'eau kata baba donc et quand il mokili ya olbezate donc il est au mot vraiment il y a un pays n'entendit na kana ngote na papa ngo pété et kana saint au jouer na bosse na ngote na matete au jouer puis na ki question na ndina salamu lo mo boy tandi ko raisonner kata baba baba za ndita munini Baba ndita munini ni amalo kata Satana masasa mba kata baba lo kata Satana baba veut esprit de kata baba constamment Satana mafuza munini kata mon esprit ya ndita baba. Et puis, qui on est connu par tout le monde entier vraiment. Ça te fait comment lorsque tu vois tes trucs comme ça dans la statue, à Batou, dans Facebook, ça te fait comment? Vraiment ça m'a plaisir dans Batou, nous commis. Nous m'a plaisir comme parce que les autres dans les réveils sont allés bien rabis moi les autres dans les lotés. Vous comprenez qu'il y en a différents. Il y a les réveils, il y a goût, mais il y a les bandes de l'eau. Moi qui quand même n'a crié Babylone. Vous gardez de bonnes relations avec Marie-Hélène? Oui, pourquoi pas. Beaucoup t'en as? Oui, tout le monde en a. Mais tout le monde a occasion de et voilà. Ouais. Elianza, vous ne pas Marie-Hélène. Et d'abord, non, on appelle ça au goût, il y a ça théâtre. Goût à théâtre. On ne pas dire ton modèle. Goût à théâtre, vraiment. Ah, bon, théâtre, dans le total, on te vote, tu te câlin. Tali ba vema ngwa na tali ba venga de na tali ba mwe belé ba vema belé na tali ba ngo ba vema belé ba pesa nga vena gowana alors ba vena biso ba présent sombe bazali ba te belé hein mais que mutu mo pena que tali copier na théâtre ko ba na nga alors ça théâtre il faut faire chef petit dans village. Ah, magamba bakomona na lobeno tunu yango te lelo ubani otanga kombo. Kombo ko ba no nani? Il faut faire kombo ngana zo lenda il faut faire. Aki chef petit dans village. Et dans un bon comédien au validé. Vous faites la peine na mona e mbalebele pela pente mais na yebi ni ngazalaki. Bon. Prévenir kilo tena takiza yi. Oui, ça nga après ça pouvoir. Akufina ye kilo tano sikope kono kufa osandi ezaka kayo kufa te otili wati ezaka yango ezana buyo okezwa kilo cha koko bangi te okezwa kilo cha koko ndengo na ndeni ngai naza chef coutumier directement matanga kufa tiki biloko nefonga nazo chef coutumier za makamu tutu et après monter ma mzuzo ma mnanga obi komoni zena ni lianza lisofota ando inalo oui ndo ina ya théâtre to ya ina na kombo normal. De comment je n'ai théâtre ça tout comment oui et ce moment tu moi bêtise va toi ça lianza papa rabi ko yamba lianza te ya li bêtise mingi na lo ba ta bêtise morte comment na yo lianza lisofote comment
tata na yo likinja mama nga masoko apaza na mosoko tuni mama te alianza na tuni koma mama te omoni makambo yango koma papa Rabi papa na komona likinja bakombo yango eza bali likinja nde ya mama nde esokisi sikoyo masokpa mwana nga mosoko te masokpa mboka na bino libinja omona teke lianza yo mpo olingaka kaka otombolaka mais libinja général eluki ezaka libinja libinja eza ekolo te ta mosu mwana lemsu bamosu babili libinja te lemsu mwana ane mokongo ta moswahili balibinja soko na bétise non eza ekolo balibinja bayebendonga balibinja baza ebele lelo babima ebele lelo bafelisitaka yo mpe oui bamosoko bazali bafelisitanga en tout cas lendo osala honneur ya famille lelo nga naoka so na koloba yango te na libinja na mosoko na moto azamba amomba yango te bétise eza wa de so bokutana babokulaka josé makila suma na ngbaka mais ye baza bakombo babien bagénéral ihau vedi donc nga na moto na zamba vedi naza villageois quoi c'est-à-dire que villageois na yo esala mpe apporta un plus na carrière na yo je suis villageois nayoka soni te rabi bamusumba esenga bi bangala bango nde baartiste ya solo oui nga nayebi poudre te nayebi sous-vêtement na kinshasa me ndenge olata kilote na yo wana oyo kokono apesaki wana bato oyo bakritere mais pourquoi il faut alataka kilote bongo bateni eza ebele mpe kilote yango esera komona edesine yo lianza mais kilote wana oyo kilote oyo nalati lelo oyo so naozala na 1000 fans par exemple ena 988 balingaka kilote wana sono namekaka tomo kilote natuna ta na bafan ke non kilote oyo nachange te babano mpo ya nini baboya tuna bango kilote oyo toyalataka kilote oyo nabwaka yango naso bakilote mosu bajoueur sukelanga awa to natikaka nango bobenga rabi apesanga suite ok napeso suite nayebi déjà ebele baoloba achange tolombi kilote yango mpe eyumeli ebele baoloba bongo mais bakoyebisa yo ke te yango ebele baluka bamona ngo ta na miso ebele donc kilote yango eza nde nini nasoma basolo ebele baluka bamona ta kilote yango na miso mais chance epermetara te bakozwa chance à travers émission oyo baomona ngo na miso lianza l'histoire forte nga alobi ka lianza kaka nasukaka wana mosusu wana alinu pamba osali katakata baoba inta batindenga susu elo moko ozokumisa nzambe kembo na nzambe tokozwa yango na kapela kembo na nzambe likolo wana osebo boto na bato bakembo tata kembo na nzambe likolo osebo boto na bato banso tokosimbalisakanya tokoya na mempomponje yo nde yo likolia na mususu mbeu kembo na nzambe o wana yiki na bino tokosimba obi eloko moto yaka na mboka boye yaka na moto oyebi te yana moso nakende na village obi ezana mabe bilongo yaka na moto toyeba nyama nzambe toyeba nyama nzambe tosimba bamempomponje yaka nde elelaka bona baeglise babetala nde tchakachaka boye yusuku oyeba ngo te so comprendre donc oyeba ngo te yango ndenge esala pasi yo oyebi esala pasi pourquoi meme naka otanga bakombo wana kaka mais bamboka te nanga village nanga bandoko nanga bamboka te na bandoko nanga balibinja babike motolinja oyo baboye mosuku onea nanga monga mpe bandeko nanga baswahili bandeko nanga bakongo bandeko nanga baluba nasiko moswahili te na congolais na bango tu to na lelo abina na lobi par exemple na kimongo na wana ningala po wana po moswahili acomprendre nga succès elobela koni succès bon c'est normal nga succès na mona ngo na normal parce que koko langa tsanga va kufa beza ko muta bato vedi liso vote za muta bato rabi omoni na banga na mystique na sens ni ko bana ngo kufa le 20 abotama le 25 août na abotama le 24 août mambo abaki ya koleka le na moko tikala tango pa va daya bike no na kufiti nazali kedinga naza donc abana nga beke za muta bato yo za mutu soko bikamba bakoyoka nayebaki un jour ifasi ata politique bopostule ata bazwi député ololatela bato bakupe ya mikebo ezomonamo otinanga ifasi ata politique ominimize théâtre tona minimize le théâtre atangelango nafuta ntiki nafuta laka nango natanganga
Quand tu as pour ça politique un jour. Mais je suis comédien. Nana arme non non. Ba comédien ni ba postulat qui ba onyo ba zuité. Ba postuler na ba députation avec ma souma postulat zuité échec. Caleb a postulé qui a zuité échec. Président Lombe a joué qui était échec. Yandi Mosi na nani. Na Koko Bilali. Ba c'est les bons photos moi ya lokuta ba postuler na bounty. Mais déjà photo ndenge za ki zo de abo laksa mo ya bozwate. Oxygène a zuité ba comédie bo ça non comédie. Makambo postuler faut ko yoko la bien bien ko ça moi bien. Non non na gondo non. Non non gondo. On fidèle non non non. Pour gondo na parlement ici mbaté pour le moment. T'es pour me battre. Mazana na gondo. Nazana ona. Peut-être azo azana gondo. Yoko azana gondo. Ngana gondo. Joel Kasumbu azana gondo. Ba gondo na pena gondo kaka. Tango zo. Chancel Bemba. Oh, tozon puto ça m'a peu kwa na gondo ngapena na gondo. Ouais, Yves Bazamba azo vi na gondo. Ah oui hein. Ouais. Pampan tu as qui sorti un groupe na Lingwala, il va très bien. Ouais. Et puis tu as qui se souvient ils ont préparé ce événement monsieur. Il y a ma casse sur le cas après maman événement ils ont août car le 30 août ils ont vraiment événement monene on a l'engagé la marche de santé et puis tu tamboli et puis tu suka na site tu suka place événement ezala. Suka un événement babi soirée moko ballet comédie balobi acoustique ba veut dire les na système tout ça sur internet tout le monde tout ça c'est mikolo veut dire rumba ya lianza lianza sakanya oro moponjeo mama abota ngai masopa tata abota ngai likinja ngai babota na basoko mboka na ngai libinja wana semisi wasuka internet acoustique il dit bon donc na esprit moko boye na eloko moko boye ba découvrir en radio les gens vous accusent qu'il y a trop de bêtises, avec être Koufi, les binja bêtises, les bêtises, les binja bêtises, les Kosaka. Tu as sensible, les alites. Qui ne sont pas comme un bambou. Mais si tu es fou, je me dis fou, il y a des binja existants. Parce que les affaires de Basoko existent. Vas-y, censé bien aller ça. Tu m'avais dit, je peux préparer des disques et tout ça, et signe ton disque. Ça déjà, baba comprendre sur lienda sanga on a parti melanga to nzimba somo à découvrir un jour. Le béton un style ba mabele ici mboka vraiment il faut faire. Folklore car yango donc c'est un moment trop. Les un producteur? Non. Yo. Na producteur était. Si on a un produit yo. Tu peux à comment bon ba produit musique folklorique qui vont être ta mission mabele liste bazole. Bon na minute je vais boyer. Il y a un bonheur ngamo quoi. On m'a dit qu'il va porter soutien pas lienza. Aïe naïe. Il y a michu na ngamo na pota na trésor mingi. Na ba gaita. Na ba mfumu sabata na ngai conseiller chef de l'état mfumu sabata. Itu ya mukunzi. Na ba Christian Matata honorable mona changa tongo livre parcellaire na ba ngona. Fiston Bastien de soutenir les vices Cyril Bastien de la frappé soutenir Bishopé na Kasolo. Il y a rebondi la pona. Bastien de la frappé chapé le boko mon befungami. Si. Bastien de la frappé a pe patron. On te boko na poche. Moi na sa loko pe boy. Yo ki kama bondi lipwani. Yo mo limité nga. Ça me la pona. Yo limité nga. Yo boy prier de la foi. Prier et loko na poche bi na boko le na joie ki ne sudi boso ça nga plaisir. Yo limité pas pour ani. Bon, ils ont limité pourquoi? Na limité était na bien ça prier. Ah ça prier. Alors puis ça moment le comment on peut sungai. Voilà. Le vice la scène de David les garçons capable papa lui enjayer. Ah ça va moto à défendre. Grand Équateur. Ouais. Grand Équateur comme grand Castel. Les gens entre tribalisme était. Et on doit défendre Grand Équateur na minute au côté culture lianza bangala se bo soutenir et ezala bangala oyi venanga mbalo sombo oyi
Bangala tout vraiment vraiment donc on a bien botika ngate et puis sans oublier Congo parce qu'il est dans le ya Bangala terre ya Congo na kenda ki avant Marambo Congo central des gars na contrat Congo central na contrat ya Katanga et na Kolwezi na utambola partout na contrat ya Bandundu na contrat ba Chika par mouvement kuna ya Bangala te veut dire il y a partout mais surtout ba peut-être Koufi Yozolo bani Koufi te les gens ont bien et Koufi net naissance ni na la c'est bon na rondim la réalité na la Koufi na la la réalité mais tête Koufi mais bo beta bon les gens ont bien na la on tout ça ba bilo tout ça ba gabe ça c'est le mon malongeza penate OK tu veux vraiment normalement des suites de la relation est-ce que bo ba ngate ke ne bo ça là on bo comme lelo lianza beli to lianza Koufi et comme maman livre tel absolu Cambo bon mais c'est le moment baba et débisso pour ceux qui disent des suites de mon ezara parce que ceux qui n'ont gagné pays par rapport il y a succès dans Rabina on a joué correspond à succès dans côté il faut dire la vérité si on parle tout le monde semble dans Zambie que ba politique ba sous sponsor ba danger ba miser ba mbongo na pour le que non liens zapé mon logo za na non sponsor ba ja souste ça doit être politique ba zapé souste ba uta le tomo fera na biso et puis le biso comme le bilianze comme que aider ngama bezala mais ceux qui peut par exemple moi le réseau kota mukem kima maele peto sunga tout s'organiser bien le bilan chose fait bien on a sens wana comme ni artiste za maman livre tel absolu Cambo mutabela mutastela boy maman livre même terme alamu maman bobo tazo sunga na ibo liboko ekabaka ba pekisaka te mabe peto so bo 5000 monto mutako monto senga tanga sukiti na evident limite le lem su malade mo réseau 100,000 francs au senga na maman livre senga sunga ngai mais tant comme ba niveau mo bo mo kité na su na monto ma porter mon secours c'est normal voilà OK et siko album no ba featuring pe kozala to yemonga na mi na partie milanga da featuring te ba mission auto yebi na ngalo mais c'est ngana mitu na bona kana deux personnes fana kutana ba on expliquer bango deux personnes deux nan pour le moment to yebi bango oui bango ti wa bana deux nan na deux mo fana duka bango deux fana duka bango yoko le ba to bo tam so mo ba bengi bango pe ngana deux ba petit na ngana duka bango deux petit na ngai ba petit en kanté ba petit na ngai bango le mitu ngata wera ga petit na ngai wata ko fishi ba petit na ngai ngana dunya bango ngana mpaka ngana bukula OK so ba petit on bana na ba bango la musique de l'ingate otanga ba petit tanga po kuna ina ba te ba kinga je ba kuna kulika bango ba banda kuna bango wana be mona fali déjà ici po wana ndeko na yo yazaga ezabu ko koloni ya lubaka ngonga nyoso bokomona maijani na Kilongo TV wana nouveau né kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bijou. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fiston Bassende, arrange bisous quand on a Maringa 72. Maringa 72, j'explique. Allô Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle sait que c'est na Kasavubu. Saba sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. Komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, c'est fallait il m'a beaucoup là c'est ça quoi na c'est les pénètre ou là quand même wani ou là ma tout le monde sigo yanja on est en train de citer on fait ce qu'on est en train de citer événement ESA les 30 août ouais vous confirmez sur espace ESA là
comme l'événement na place. Na place donc sur les places me confirmer ngai les temps on va bazu yango ni na publier partout parce que événement. On a 3 places mais pourquoi ne pas au sali so kuna. Té le gros événement na mort ça na bon parce que après événement ça va sortir me belé. On a ngena ça na événement na congé na août na fin août tout ça les ngona puis ata sur mamba libanda. Ok. Ouais. Na poto ba deli on a bébé tourne Afrique du Sud, ouais, je les gars bien. Afrique du Sud, Maroc, Kenya, nazaki wana, na na Maroc, na na Kenya. Kenya okuta na jeune sana. On a Kenya tant na koma ki misala ke na vandi 2 ou 3 jours na le boss Willy Mandela fait au moins sponsor. Ah Willy Mandela. Comme la semence du Congo. Ya Eric Mandela fait dit na ki penada donc maboko ile boss Willy Mandela et puis Kenya na zongo le susu. Après makambo na zongo. C'est makambo bien za kuna. Zamba sunga mambe bezala parce que nabida que mambe bezali c'est déjà oui. Et quels sont les projets pour notre groupe Lianza? En tout cas le projet Zebele, on va projet il faut le bango, on va projet Beneza Belé et le boss a un groupe vana que des groupes comme venir reconnu partout. On est famille bien de. Tu n'as pas sens ni groupe comme venir reconnu partout. Groupe vana. On a projet groupe nanga le loyo et sur un groupe d'être traité. Un projet Belé. Ok. Un projet Belé merci. Bon, avec le temps. Il n'y a pas vraiment dans le bar belé. Maintenant, nous avons préparé avec l'État pour comprendre qu'il y a une boule ça la boule comme merci beaucoup Lianza. Avant de nous séparer, c'est le soir à Capella. N'était katakata bao kitina au saliko wa moi pour nous ça va moi bien. Kanda yango mboso. Jo yango mboso. Simba yango mboso. Ela kuyu zwa yango uri yango na manoko nguba mangalipa. Ela kuyu zwa yango ti yango na litoi tishkoton. Isala soso. Ela kuyu zwa yango ti yango na miso kisi bachana na miso pour malade. Ela kuyu zwa yango bakango na njoto tangawisi mutabele moroid fa baka tangawisi pour le traitement. Nous on demande des explications c'est souka na ngoza faut expliquer rapport nous va comprendre baba oh alo banini. Panjana tana chambre panjana tana couloir panjana ngujama tana église ngujama tana ata partout ni ngujama fukama valo sambo fukama tana couloir fukama veut dire que fukama qui va placer pour quand ça bête qui va placer la tana chambre la tana mbeto la kola qui va placer na kosi tana divan là qui va placer donc on a bête va quand ça bête on donne explication oh nandini c'est mon madame explication pour comprendre non comprendre bon so mon olien ça va beauté na expliquer pour on doit qui expliquer kata satana m'imponge kata satana mesondobo oui mesondobo kata satana lo sonje nous va pas la tolo sonje ni sembe wala mkongo lo sonje bo bilo mo etelingana ka moni naza bota mo etelingana ka kata nous mona yo kwa tsaka mabe bon ngala sinatala ite yo yemba na yo no cancelo mabe ite yo yemba simba yeli kinyao obili kinya obili kinya nebite wala matoi kasi yo yemba simba yeli kinyao kata bao kata yeli sondobo pa moustache mais tout le monde tout na on explique pour comprendre OK Rabi na suka leo migole kangi mukili lisakanya no mponje mama bota ngai masopa tata bota ngai likinja ngai babota na basoko mboka na ngai libinja o basoko pompon o libinja pompon o basoko pompon o libinja pompon c'est fou président Charlie nous vit de la zaka on a beaucoup quatre pour le donc voilà
Merci beaucoup. Merci. Quelle dédicace il y en a, on est Ouais, merci beaucoup na pasteur de la foi balobi foi quand les gars de passer na na kondima papa. Et là aussi mana na kondima na question sur du bosso, na kondima événement na ngako le kimia, na kondima papa molo ko na prochaine sur na penga na kondima pour yo limité, rabi yo limité. Mais pourquoi je limite? Na lobi le côté. Mais yo mona de la foi. Yo bezani na kondima. On ensemble. Alors voilà. Na pesi mbote na honorable Christian Matata mona changwa tongo. Na pesi mbote na liteur mokonzi Fumu Sabata. Na pesi mbote na comédie nyonso. Comédie nyonso mokina. Na pesi mbote bina bino trop ya modé vie de loin mayonnaise président Sai président Sai président Sobe Mobiki ici Aïda Nada Maviokele Mukwata Koko Bilali Cardozo Koko Bilali Yapeko Siatula bah tellement belé Google m'a passé un mot de bilan en tout cas merci rendez-vous le 30 au Tolinga Somba Polo parce que tu sais que la marche de santé au Bengi plus 243 89 68 51 408 plus 243 89 68 51 408 sur Bengo Zonga Moro Lianza tout sur la TikTok pour l'événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lianza, merci à vous qui nous avez suivis. Je dis merci à Fiston Bastien de FB International Agence Assis, merci à Mamé Mylène Zemba, merci beaucoup à Lévi Cyril Modabi, merci à Angèle Kinkela, merci à vous qui nous avez suivis, merci à Coco Dema, à Nathan Kifuta, à Gauthier Kelly, à Trésor Tsingi. Merci à vous. C'était donc là votre émission Autre Scène. On est pratiquement à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci. C'est là pour vous guetter. Ah, je vais essayer. Je vais essayer. ngonga nyonso bokomona maijani na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabati nyonso Kilongo TV bijou. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fiston Bassende, à besoin que ton Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle sait que c'est na Kasavubu. Saba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts,